na nzambe monani loboko na tata esengwami likola balinami na ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert. Nzambe apambola bino ba ndeko nyonso bolandaka biso na ba site internet Nzambe ya Abraham, Isaac et Jacob apambola bino. Ça c'est votre émission Écho International. Boyebi émission Écho International est présentée par le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra tozali na Willy Kiwa nde asimbi bilili oyo, grâce na yende bokomona bilili oyo, et sans oublier Cédric Makela, l'homme valable. Écho ça veut dire ba nouvelle. Tuyoki ba nouvelle. Il y a un docteur Moko azobiki sa maladie à sida. Des émissions Éco International tobaki jamais parce que boyebi ke biso tozo la kabino ba source. Tozo ka ba information na source pe to yaka ko lakisa bino yango. Des émissions Éco International tobaki non. Le quoi docteur wana tozo mona ba témoignage na azobiki sa sida, il faut to kende kuna to lukayi. To sali ba mécanisme nyonso petit lelo to yoko zoyer. Lentement et sérieusement, je suis avec mon invité du jour. Donc, à ma gauche, je suis avec les docteurs de Baba Petit Savant. Donc, combo na yangouana, docteur de Baba Petit Savant. Et ça, bande de Kébélé, yebi vraiment à ça la rage. À la République démocratique du Congo, pe na balibanda mboka. Ndeto loba kitoya, to solano na yetoye ba eske. Izandeng ni batango pena bazobika ya sida ya solo ndeto kiti na terrain na mabele awa. Sali docteur de Baba le Petit Savant. Salut mon journaliste. Docteur de Baba, boni santé na yo, boni santé ya madame, bana pe centre pe batunyo so bozo travailler na bango. OK, santé za malamu na ba collaborateur ba oyo tozo sala na bango musala. Vraiment, tout ça bien à travers force oyo Nzambe apesibiso. Voilà, docteur de Baba, avant de kota na émission na biso pena na profondeur. Nengana lo baboyi, nani alakisa yo musala oyo? Ozo sala de lozo bikisa bato. Bon, muntu oyo alakisa ngai musala eza nabenga kake eza héritage mais eza koko na ngai koko mpoye. Nde muntu oyo alakisaki ngai musala oyo pona ke nasunga ma ekolo ebele na monde entier. Voilà, je crois boyoki réponse ya docteur de Baba. Bo zapete, bo tika la kaka awa sur place parce que le lot ozolobe la sida parce que docteur de Baba zobiki sa sida parce que tout le monde ba docteur rebelle awa na République démocratique du Congo zoloba na zobiki sa sida mais bazobika na bango pété mais to yé to moni ba témoignage beaucoup mona yango pendant tout au long ya émission oyo docteur de Baba nena loba boye sida e uta na wapi expliquer biso to yé ba sida e uta wapi. OK, merci beaucoup na yebi nazo expliquer bino bien que maladie ya VIH sida et outa ke pa ya démon parce que ata malaria ata fièvre typhoïde ata diabète parce que Nzambe akoko permettre te mwana na ye abela mena satan de muntu azo sala ma maladie et lelo tuberculose lelo virus Ebola lelo ma maladie belé na oyo e utiko koya kala mingi te na Chine. Eza satan oyo nde aza na base ya makambo ya maladie ya sida na makambo ya maladie nyonso oyo bantu bazo mona ou bien bazo yoka na matoyi na bango. Voilà, lentement et sérieusement, on a toujours na docteur de Baba Petit Savant. Docteur de Baba, na lobi lelo na mboka na biso. Parce que tout le belano na mboka na biso. Na lobi to ya sida. Et cause na to nini. OK, merci beaucoup. Na yebi bien que na kati ya mboka na biso na koko lo ba sida eza 95%. Na kati ya République démocratique du Congo, bantu baza na sida ebele. C'est selon recherche oyo na sali na monique maladie ya sida chaque jour réseau sala kaka développement na bana mike
na ba papa mikolo na ba mama donc vraiment donc sida eza ebele na kati ya mboka na biso 95%. Voilà, je crois boyoki balobi to ya sida na docteur de Baba Petit Savant alobi to ya sida ezali 95%. Donc 95% c'est que batu nyonso baza na sida. Docteur lokola nzamba pesi yo manda wana ya obikisa batu baza na sida. Question nange eza boye oyebi statistique ya batu baza na sida peto. Na koloba siko na monde entier parce que monsieur eza monde entier ba otala yo. Parce que nayebi ke bato ebele baza concerné na makambo tokoloba awa bakobenga yo bokosola na bango baza concerné na makambo oyo tokolobela awa nalobi na monde entier selon statistique na yo to ya sida kozala na combien de pourcent? To ya sida na uti koyebisa yo ke eza 95% ya bantu oyo bazobela maladie ya VIH sida wana na Congo ou bien na monde entier? Na Congo pe na monde entier lisusu. Donc 95% kaka. 95%. Voilà, docteur de Baba, nalobi boye sida ekotaka ndenge nini epa ya moto. Ok, merci. Sida mususu ekotaka par rapport à relations sexuelles. Sida mususu eutaka na salon de coiffure. Donc na salon ce que zo contrôler bien te bakoko kata suki epa ya muntu aza na sida mena soki bakozwa matondezo wana bazangi ko nettoyer yango bien te makila ya muntu oyo bakatiye suki oyo aza na sida soki ba nettoyer biloko oyo te oyepe bakatiye na biloko oyo na muntu oyo bakatiye na sida makila wana itikali il faut yeba bien ke okozwa maladie ya sida na nzela mususu na hôpital soki basali yo opération ata ya appendicite ata ya myome ata ya donc makambo nyonso ya nini opération wana soki ma biloko na bango wana toxi yango bien te na moto ou bien batie ma produit oyo kokoboma ma infection basali kaka biloko wana basali pe muntu wana opération oyo victime donc okomona ke maladie wana donc eyaka na nzela ebele bantu bakanisa te ke maladie ya sida ekutaka kaka na aéroport sexuel soki bosangani nzoto ebwena te sida eza na nzela ebele toza pe na sida mususu oyo ekutaka kaka ndenge parce que nayebi bien ke satan aza na stratégie ebele mpona kaka ke bantu bakufa. C'est pourquoi lelo na yebisi bino ke sida ekutaka na nzela ebele soki tokokoloba ke totanga nzela nyonso wana vraiment tana biso boyebi bien ke média eza temps donc vraiment tokoki kosala ata 5 heures du temps mais eza bien te mais il faut boyeba bien ke sida ekutaka nzela ebele. Nalobi docteur de Baba, est-ce que sida pe ekutaka na nzela ya kindoki babwakeli mutu maladie ya sida est-ce que ezaka pe bongo? Bon, bantu faut bayeba lelo bien que Satan nde chef ya makambo nyonso wana. Satan akoko sala bantu na ye bazana kindoki na metema na bango bakoko luka yo donc ezakaka ndenge wana. Donc sida eyaka kaka babwakeli muntu yango na sens oyo ya mulili. Donc je pense que mon journaliste na répondre yo facilement. Voilà, lentement et sûrement, tu as toujours na docteur de Baba ou azo la rage na République démocratique du Congo azobi ki sa sida. Docteur de Baba, na lobi banda o bandi ko sala musala oyo. Obi ki si déjà batu boni ya sida. Bantu baza ebele parce que na banda ki musalo ya traitement ya sida ezanga ite nde kokompoy. Nde muntu oyo abandi musala ya traitement ya sida à partir ya Mbujimai donc babumaki ye na 2000 ans ngai moko na tikali na mouvement na ma document oyo atikaki yango donc na bandi ko tanga ma document wana donc na 2014 na signé que il faut na banda ko biksa ba ndeko na biso ba papa na biso ba mama na biso parce que na pesa ka nzambe kombo ya lukumu kombo ya nvidi wa ba nvidi mukulu
wana na Chiluba nde na Chiluba parce que koko na ngai banjo ko belela kaka nzambe na kombo wana mvidi wa ba mvidi mukulu soki muntu ya maladie aye abanjo ko kumisa nzambe mvidi wa ba mvidi mukulu diba katangi titisiki wakutangela mulu dia mwa sansesa donc musasa wa mesungama donc abeleli donc après aye asiminga na luboko ke tokende otika ngai na luka banzete o pona ke na traiter bantu avoir traité muntu abeleli kaka komba mvidi wa ba mvidi mukulu azwiki si apesi muntu abiki a traité bantu ya sida ebele na mbujemai abanji ko kende na Mozambique, Zimbabwe, na Chad, na Tanzanie, na Zambie, donc bayebie mingi kuna abanji ko kende kuna azoya na mamiliki ya bango kuna tozo mela donc tawo babumaki na tikalinga moko na kendi na kenda kina ville ya Lubumbashi na 2013 na banjo ko soigner sida mingi donc nazala ba malade na ngai oyo na bikisaki bango na Lubumbashi ebele mena motema ya bantu mabe baye bapeseka kingai poison na belaki makasi na kendaki mena na Rwanda l'un des malades bawe na bikisaki bango na sida balelaki mingi docteur tokende na Rwanda bafuti matike na bango baye na kendaki na Rwanda wana nakutani na muntu mususu Rwandais apesaki ngai kisi ya poison na melaki c'est pourquoi awa na 2020 na lobike na kobandela kaka na Lubumbashi wana te na fanda kaka na mabele oyo na mabele ya bakoko na biso bakoko mpoi bakoko mo mulanga masengo bakoko ba papa Simo Kimbangu na fandi na mabele awa pona ke eza capitale na biso ya Congo pona ke na bandela musala parce que musala eza ko boma muntu to aza politicien te pona ke na banda ko sunga bande ko nangai parce que ta ya David abanjo ko lobake nazo kanye Goliath bande ko ya David bazo ebisa David ke oza mwana muke fanda kon ata David Goliath abanjo ko budeye ngana kanisike eza muntu munene kaka ka petit oy c'est pourquoi ngai nzambe ya likolo mvidi wa ba mvidi mukulu alingi ngai pona ki apesa ngai mayele to sala conforté nani face en face to sala affrontement vraiment merci beaucoup voilà. Parce que biso ba savant to za école ya kotanga te voilà. Français donc sagesse onde nzambe apesa ki biso voilà. To sala affrontement na maladie ya sida parce que na yebisibino bien que tawo ezata ya bantu mwindu sida eza Goliath nga na za David voilà bantu yo bapesa ngai confiance mingi bazaka ka babola mona bantu ya mbongo azo kumisa ya mbongo na ye est-ce que sida ici la kate nde soki olobi ke ici la kate yo nde muntu okoyoka bien na sida na yo tika na yo na nzoto nga nazo leka na mediawa pona voiture na yo te pona avion na yo te pona buchef oyo eza nango te oyo eza mitindu oyo nzambe apesi ngai pona ke nasunga monde ebele parce que naza témoignage ya mundele mususu na soignaki ye na Lubumbashi kombo na ye Abudula na soignaki ye na 2014 Abudula apesaki ngai mbongo apesaki ngai mituka donc apesaki ngai biloko ebele na Lubumbashi bantu nyonso ya Lubumbashi nazo kosa te bayebi bien na 2014 nde biloko oyo nasalaki mon journaliste nasali musala ebele na Congo oyo kaka na Congo oyo mindele bayoki bien ebele parce que nazaki na kobanga ke soki na kei na Chine soki na kei boye bakokende koboma ngai pamba na fanda kaka na koko na mabele na biso ya bakoko na biso mon journaliste. Voilà, je crois bandeko nyonso bozolanda biso na 4 coins ya monde. Bozoyoka makambo docteur Debaba le petit savant azoloba. Docteur Debaba nalobi boye recherche sikoyo ya kisi ya sida. Osala ki ndenge nini? Est-ce que za iba nzete ou bien ba makasa na ibite osala ki recherche wana vraiment ndenge nini? Merci beaucoup chers téléspectateurs. Tozawa liboso na bino. Recherche ya kisi ya sida
pona ngai na kokoloba ke eza mayele oyo nzambe apesaki ngai parce que nzambe apesaka muntu na ye mayele lokola nzambe atambolaki na Solomon apesaki ye mayele pona ke adirige bantu na ta na ye. Voilà. C'est pourquoi nzambe alingaki ngai apesaki ngai mayele oyo oyo na kokoloba ke eza cadeau nzambe akabeli ngai eza mayele oyo ke eza recherche par force na ngai te oyo eza mayele nzambe apesi ngai na mayele na ngai econduire ngai pona ke nayeba manzete na sala sélection na sala chimie pona ke nabikisa maladie ya VIH sida Goliath parce que à partir ya lelo na bengaka sida ke eza Goliath ngai docteur de baba na kumisi kombo na ngai pona ke naza David oyo eza comédien eza biloko pona ke na lobate parce que mon journaliste eloko etouché ngai na motema eloko ni susu docteur de baba eloko etouché ngai na motema biso ba savoir mwindu bazo benga biso ke ba 100 doses 100 doses ba 100 tozaka na dose te kaka mindele baza na dose mais nazo yebisa ba téléspectateur ba papa na ngai ba kulutu na ngai ke dose oyo ba mundele basala ata diclofenaka nzambe nde akateleki bango makisi wana baza ba savoir ya mindele ba oyo basali dose na bango donc bazo lakisa mena ba docteur oyo bazo tanga na makampis bazo tanga mayele ya ba savant mundele. C'est pourquoi ngai savant soki nzambe alingi na ko former pe bantu na pesi bango ma brevet bantu na ko former bango na ko benga bango ke baza ba docteur ya petit savant noir. C'est pourquoi mingi tokumisa kaka ba koko ya mindele bakoko na biso nde bandoki bakoko na biso nde bantu oyo baza na mulili donc il faut tokumisa ba David ba Jacob ba Elia mais soki nazo kumisa koko na ngai mpoi bazolo baza na kindoki soki nazo kumisa koko na ngai biai aza muntu ya mulili docteur de baba yo kazo kumisa ba koko na ye pas matila oyo bande kona ngai tolingana toza na mayele na Congo depuis na bandi ko belela omoni ta ya Abraham omoni ta ya David omoni ta ya Jacob omoni ta ya Petelo ndeta oyo parce que naza témoignage ya koko na ngai na 2000 atelemisi muntu mususu na moi muntu wana aza na fièvre belé azaki na problème ya épilepsie koko asimbi muntu boye asimbi nazo boye ko raisonner biloko ezo pesa ngai na lela ta na télévision asimbi azo belela apesi muntu wana kisite voilà abele mvili waba mvili mukulu dibaka tangi ditisiki wokutangila muludi ya mwasansesa musasa wa mesungama abelele wana na lingala eliko lobani parce que batumisi ba oyo katiluba wana te expliquer biso na lingala prière wana bande ko belela koko ande ko belela donc koko abeleli ata na lingala na ngai ya shishishi oyo abeleli moya ba moyi Yahweh ya ba Yahweh chef ya ba chef tala likambo oyo ngai nzambe muke yo za nzambe munene naza na kao azo belela bongo azo tala na moyi ta bandi ko tala na moyi ozo mona misu na ye échanger directement ozo toucher boye ngai na toucha kikoko na ngai mpoye boye ozo yoka lokola za na courant na nzoto. C'est pourquoi nazo yebisa bino ke evra ya biso bantu mwindu tozalaki na ma caméra tant wana te ya komona ma spectacle bakoko na biso bazosana maintenant comme mindele bazalaki déjà na ma caméra na bango nga na koko yebisa bino ke bakoko na biso basalisi spectacle belé koleka ba mindele maintenant kozanga koyeba parce que ba mindele baza mayele mingi ba yebi kufaso tokoko bakoko kitisa biso mengai na kondima te ata gouvernement ya biso congolais azo soutenir bantu bazo kitisa biso nazo pesa kaka biso bino merci parce que kotomo la mboka nga docteur de baba nazo belela nazo traiter maladie ya sida
bamususu bazoseka ngai muntu aza na mwa mpata na ye na poche azoseka docteur Débat Petit Savant ke azoluka mbongo ya kolia Thomson, azoluka mbongo ya kolia ndakala, supu ya ndakala, azokumisa azoloba bongo pona ke asumbaka mwa voiture nga na ye pona biloko ya mokili te. Soki ozoboya koya na sida na yo na soigner yo pendant 32 jours ozala pepele na makila na yo moko ta okokufwa papa mbongo wana nde bantu mususu bakolia yango, voiture wana ozosala mapeke boye nde ba mususu bakolia yango, yaka na soigner yo maladie ya sida ozala pepele. Est-ce que naza problème na moi pata na yo naza ngo na problème te, bantu bazo soutenir docteur Débat bazakaka babola. Nazo féliciter ba malade nanga babola ba oyo baza na sida basi babiki parce que awa na ngonga oyo naza na un mois na Kinshasa. Maintenant naza na fiche ya 100 personnes bantu babikaki na maladie ya VIH sida. Donc 100 personnes déjà. 100 personnes déjà. Mais depuis na bandi ko belela na sina moniata moi l'état ata muntu ya gouvernement bengi docteur Débat nazoya ya ko total evra na yo. Donc bazo tele biso lokola ke bon nazo finga te lokola mindele basi bazo benga biso bantu ya mwindu ke tozaba makako ba mindele bazo finga biso tozaba makako et loko nezo toucher na ngai kozala savoir ezamu salé belin naza na mayele belé na mutu na ngai ata gouvernement ezo négliger ngai yao bantu mususu na Lubumbashi babani koloba docteur Débat akeyo gouvernement yebi ko protéger bantu ya mayele na mboka te soki boza na bizaleli oyo boko perdre bantu ya sagesse ebele nazo komisa docteur Moyembe. Docteur Moyembe wana nani aza docteur oyo asali recherche ya kisi ya Ebola congolais. Voilà akeyo ngana sina ndimaki ye kala mena mindele akei kuna mindele bandimiye bantu mwindo basije bakoye kondima yene après koma tokoki koboya kosungana koma eloko na biso evra na biso tozo saleza kaka mulili kanzambe na ngai bobo ingai savant o nzambe apesi bino na mabele na bino ya Congo depuis na bandi kobelela kaka babola ngai nazo yoka lisusu na television bazoloba na RTNC bantu ya kisi ya ba noir ya ba tradipraticien baza na dose te yo ozoloba bongo parce que zuimbongo ozoloba bongo omela kisi ya ba tradipraticien te koma bolingi kokitisa biso boy koma bolingi boboya botombola biso omoni mbongo ezokabula bantu na ba docteur moderne bazo finga ba tradipraticien congolais na tamboli partout na Rwanda na tamboli na Tanzanie na moni faso yo ma gouvernement na bango wana ezo protéger ba tradipraticien na kamo mingi tana ye au Kinshasa omoni muntu ozo asali association na ye boy te ba tradipraticien nyonse fo ba ya na fiche na bango ngai na kokota na association ya muntu te mabele ya bakoko na ngai soki gouvernement congolais azotala makambo était bien ba lever ngai 2 fois na Kinshasa ba lever yo 2 fois na belele na télévision na belele muntu ya gouvernement ata moko ya to soutenir savant muntu ya zukisi ya sida bango bazakaka bazwa bantu ya lukuta bazakaka na bilobela omoni ata na poto wana bazana ba savoir na bango bazana ba tradipraticien na bango lukuta ba tradipraticien ya Congo et monde entier lokola nazo lobake nazo traiter sida ba mususu bazo lobake Alex biloko wana luka biloko mususu tala motema mabe mulili ta oyo eza ta ngonga ya bantu mwindu yango oyo ngana za parmi omoni kolia to nazo bunda na ye na kokwesa ye partout dans le monde entier kala mingi te na sina zui nzambe apesi ngai makanisi pona ke natambola Kongo monde mobimba ngai awa ngande muntu nazo silisa sida na monde entier nazo comprendre biso ba noir te
soki muntu azosala mosala ya bien bakolukile ye problème ata bana basi bakosili ye makambo na Congo. Bantu ebele oyo baza na prison batradipraticien baza kaka baza ba innocent. Soki bamoni tradipraticien ata apesi muntu kisi maladie ya muntu wana esi eumeli muntu akufi omoni baye na kamera moyibi bokanga ye so ne pasi na mawa na Congo na biso. Koma bolingi koketisa biso boy, koma boboye fra na biso boy, comme ça boluki ya biso ata mboka mususu président de la République Félix Antoine Tshisekedi asa le biso document tokende tofanda ata na Rwanda ata na Tanzanie toza na valeur te awa na Congo koma bolingi boketisa biso boy koko na ngai mpoi bobumaki ye bo perdre la tête lelo boza bezo pona ke to perdre la tête. Il y a docteur débat petit savant bomoni esikoyo tokomi bomoni esikoyo to bomemi biso. Moi journaliste vraiment naza nkande belé mais naza mwana nzambe nazo lancer pona ke muntu aza na tembe aya na sida gouvernement congolais soki aboye docteur débat petit savant mitalio parce que ngai naza na eloko ya koloba te naza David naza nanu na koliata sida pona ke nakoyesa ye baoye bakolinge frère docteur de bab bo pesa ngai omoni bantu ebele ba pesa confiance otinde mbongo nyonso kozala wana nalobi ke tinda otindi nazwi mbongo wana na kei na chelio kisi na yo na agence na travailler kana agence DHL. Moi journaliste akoko sunga ngai na agence mususu ebimi eza komona ngona de London na DHL nazwi kiso na tingeli bino bokei bozo tala bantu mususu bazoloba toza na confiance te tokoko tinda mbongo na biso olia tinda mbongo na Western Union ngai pe na kozwa kisi na tingeli nga docteur de baba nazaka moyibi te o na ndefo ndenge na ngai ya koloba papa okozo. C'est pourquoi Bible alobaka bantu na ngai bakufa capable parce que bazangi connaissance. Merci beaucoup mon journaliste. Papa na ngai gouvernement na biso Congo tozo kende wapi toko lobaka awa bakolo na ngai docteur Hinch babomaki na Lubumbashi na 1963 azalaki savant ya Congo. Docteur Endelens wana aza congolais mais bapesi ye kombo ya mundele mususu oya awuti na Londres babomaki ye na 1974 Kokompoy savant Mvidi babomaki ye na 2000 wana banani babomaki bango omoni mindele baza mayele mingi soki mindele bamoni ke muntu mwindo azwi kisi ya sida bakodeleke kaka banoir mususu bapese banoir mbongo pona ke boya bobo manoir na bino omoni raisonnement na biso efandi bamindele bache loi muntu abima na television lobake azotraiter sida te ngana za na bantu misatu ba docteur lokola ngai ba tradipraticien docteur Hench mwana docteur oyo babomaki ye aza savant na ndimaki ye azotraiter pe sida lokola ngai gouvernement na biso na yebite soki kindoki na Congo ekosukela wapi bakoseli ngai makambo mo journaliste ya kosakana te batindele ngai kaka na bana basi atake soki na lingi ye bakanga ngai ye violence batradipraticien boy lukumu ya lukuta nazo beta musapi na mesa mboka oyo eza ya bakoko na biso nyonso biloko yo bozo salela biso merci mboka oyo toza na démocratie oui mais il faut boyeba ke eza mboka ya groupe ya ba individu moko te eza Congo na biso nyonso boya bokanga ngai munokosi boya bobuma ngai pozo oyo bopesaki ngai na Lubumbashi bopesi ngai pozo pona nini na bomaki bantu te parce que nazo traiter sida ezosili omoni esika tokomeli omoni esika donc mboke
ezokende na zinguluke. Est-ce que bino possible moni mboka ya bantu ezoke kende kana zinguluke? Eza pasi mingi, pasi na mawa. Merci beaucoup mon journaliste, soko mutuno eza okoko tuna ngai. Voilà, je crois que nous sommes biso na 4 coins du monde. Tolingi tozwana no une petite pause. Tolanda témoignage ya ndeko yo abiki na sida et pas ya docteur Debaba Petit Savant Tolanda. Maladie moko ya sonio bino nyonso boyebi na Kisasa par tout le monde entier. Na nyoko ya mingi na eka kutu na famille bachenga na eka et na yoka na TV bazola kisa papa moko atretaka traditionnel na boti courage ya koyebisa ba parents ba memangai tikuna tokomaki sur place ba traiter pendant même pas 30 et quelques jours. En tout cas naza guéri des miracles po azali na tembe ye moko aya asala pe ya expérience akomona oyo nzambe abombi na kati ya docteur oyo aza moto akobatela mutu ya kozala na ye mpona kobatele mpona lobi ya bato. Si awa naza awa na hôpital ya Papa Debaba nazobenga bino ba jeune nyonso ovi oyo totamboli biso na bino toyebi basi oyo tolandi bakomisi biso na baeta oyo tokokoma te me nzambe asali biso grâce atindeli biso mutu oyo azoguérir sans magie sans bondoki culture kaka oyo eza naturel biloko kaka oyo eza naturel ezochange mpe ezosalisa ngai oyo echange ngai naza na kati na bino tozosolola bonne santé na esengo na bandi vi na ngai ya sika oyo aza interesse aya mingi alobeza ti. Bon, oyo master na ngai tozalaka na ye toliaka na ye tomelaka na ye toumeli makasi depuis l'enfance. Mais à un certain temps, abelaki makasi tobanda monana na ete sali ata ba 2 ans. Na tuna papa ebisanga ke abelaka makasi. Mais selon ba recherche tu as découvrir que master azalaki na maladie oyo babengaka 4 lettres sida. Etumisaki makasi. Mais tellement Nzambe azaka Nzambe ya mawa asuni master na biso à travers le docteur traditionnel docteur Debaba. Le Petit Savant, il mutu a traité de Konangai, tout qui n'a qui penati na kati hôpital bani na centre, tout moni pena test ADN makila pena normal. Donc nyoso est normal. Voilà, je crois bon blandi témoignage parce que il ko lobeza te preuve à la pour yangoana, preuve à la pour yangoana, héritier ka songo mokonza Bruxelles, bomoni savant o nzamba tindi ayako bikisa bato ya sida ezaka te kazo traiter maladie ya sida zo traiter maladie nyonso donc okutani na problème nyonso ya malade oyo zana yango ba numéro ya docteur Debaba ezali wana opesa numéro na ya WhatsApp ozala na Hong Kong ezaloza wapi na 4 coins ya monde soki yo bengi boyokani na docteur kisi et oya même na agence aussi na kisi parce que na monaki batebela zotinda pe kisi na ba agence ezokende nazomona batebele na libanda bazotinda ba mbongo na bango azotwa kisi atindi yango na agence ezokende bazoso 2006 na belele video wa ban vidi mukulu apesinga sagesse na yebisi video wa ban vidi mukulu vidi nanga na ifo na silisa maladie ya sida pe ezosila donc nazana kongira wana kongote na monde entier nazana kongira te ce que oboyi ke otala kaka sans avion pona ke oya mitalio docteur Debaba zotambula kaka makolo omoni bilamba na lwataka ezaka bilamba ya ma 5000 francs congolais lokola $2 lokola na lwataka kaka ndenge wana na tambula kama makolo partout wa papa na ngai. Voilà, docteur Debaba
ozoloba peka ozobikisa kisi ya sida ozobikisa maladi ya sida oui ozobikisa mais bato baomona pe kisi te bakisi yango eza wapi mpona omona bakisi eza ebele okolakisa biso bakisi mpe opesi référence na yo bato bakoki komona yo wapi parce que bato ebele baza concerné na makambo oyo ozoloba bato baza na république démocratique du Congo neti oyo baza na Kinshasa bakoki komona yo wapi. Ok, merci. Kisi ya sida oyo yango oyo eza kisi ya poudre oyo nabengaka yango ngunza mvidi ngunza yango oyo oboyi ofandi musalo oyo nzambe apesi ngai na mokili eza mpona connaissance ya koyeba kisi ya sida oyo eza publicité oyo bantu bazosala mpona bavimba mabumu batonga ndako ya milai oyo ngai naza mobola biloko na yo naza na yango besoin te ya kozwa kisi ya sida nzambe oyo bandi kosambela tongo pokwa mbula na mbula apesi docteur de baba petit savant sagesse mpona ke nalukila bino kisi ya sida oyo nabengaka yango ngunza mvidi ye oyo parce que na kati ya kisi oyo ata maladie na yo eza ya satan ngunza mvidi ekosilisa yango mais moi journaliste monde ya suka opesa référence ya bato bakomona yo wapi numéro ya téléphone toza na Kinshasa ville province ya Kinshasa commune ya Ngaliema quartier Ngomba Kikusa Yipen avenue Telecom bureau numéro 40 soki okiti kaka na Yipen ngomine ya Ngaliema Yipen otuni avenue Telecom bureau numéro 40 nde esika na biso na lobi boye pona bino bantu balukulaka ba savoir politique soki okoya na esprit ya mabe awa bakotuta yo ata na mutuka attention makambo ebandi oyo nazosala nzambe musala ezake nazwi mbeli mpona ke nakata bantu maboko nazwa biloko na bango te ya kozwa kisi ya sida docteur de baba traite aka selo moye oza nango na pesi yo prix nyonso ekozala nango nakopesa yo kaka kisi ya sida tala tembe nde ozobumisa yo docteur de baba ifo azala munene libumu boy yo sio moni savant azalaka na libumu boy nga nazaka nalingaka libumu munene te kutu nazala kisi misusu ya libumu bawe bazaka na libumu boye ifo azala costume yo yebike muntu azaka na costume aleka boye za moyibi muntu na muntu aza ndenge na ye papa awa nazoloba ata tant Jésus azwi ngai pona ke nakende na lola ajije ngai na yebisa yeke na sina bengi bantu na yo bawe bazaki na sida kaka 100 personnes bawe ba répondre sida bango esili ba mususu ba chaki tembe chatembe sida eza nini ntaba ozocha na ndako pona ke yebota ekobotela ya maladi mususu. Voilà, tokomi na suku ya émission na biso docteur Deba bapesa numéro ya WhatsApp na yo ya contact na yo bato baza na monde entier bakoki ko atteindre yo comment? Plus 243 81 072 93 23 plus 243 81 072 93 23 numéro oyo kobenga te pona kofinga ngai na yebi bino mingi bantu ya motema milili omoni muntu soki alo ayebisi oke sida esilaka te nde ndoki oyo aza bezo ke okufa koma bozopesa kaka mindele confiance na kisi na bango si mabondele na bino yango oyo mpona kisi ya sida ozomona azosala black nazosala black fanda na yo awo eza vérité moko boye bamuso bazoloba ke docteur de baba koleka na télévision te yo ozosala musala ebi ozoloka na télévision ndenge nini mitali yo ya kozwa kisi yango oyo soki ozoboya kofinga ngai te soki ozobenga mpona ke komona ngai lokola ke naza muntu ya je na beti musapi na mesa nkunza na beti musapi boye yo soki ozandoki ozoluka bantu nyonso ya sida ke bayoka bien te zela nakolakisa bino faso oyo koko na ngai mpoyi alakisi ngai toza na papa journaliste awa
pasteur d'Angola na kolwata faso koko na ngai mpo ya banji kolwata pona ke na belela video wa man video mukulu pona ke botala. Merci beaucoup epa ya babola epa ya banto nyonso bazana mbongo. Il faut yeba bien que ta okokufa bakochayo na mbongo na zerkeite. Essayez na nous. Yo sala lokola ke okoyisi mbongo. Na salele yo shimi mbongo yo kopesa nde mbongo yo ko permettre pona ke na salele yo commande ya manzete na sale mélange na futa na agence na tindele yo sikanyonso okozala wana. Si faut bo essayer ba congolais tembele kibino tembe na ko finga bantu tembe na ko lokela bantu makambo. Hey bokanga ye bokanga ye ya soni na bo tortire ngai mikolo ebele. Voilà, docteur, namoni makambo ya kolobeze belé contenu à temps, to comme na suka émission na biso, na micro c'était votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola, na caméra tozala ki na Willy Kiwa nde a grâce na yende bomoni ba image oyo et sans oublier Cédric Makela l'homme valable. Na pesimbote na héritier Kasongo Mokonza Bruxelles boyoki ba message, na pesimbote na JC image en direct à Paris, sans oublier photo Shalom R Kelly commencé na Paris boyoki message union oyo ebimi, na pesimbote na boss Faustin Mambote na Lyon, na pesimbote na Chimène que Merveille Bindanda, apôtre Diamine Linzo Kimbombo Char dédié, pasteur Tété Ndaya, je salue mon avocat en direct de Luanda, Maître Mbotena Dinel Kitenge, pasteur Tété Ndaya, ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye.